merci à vous de regarder aujourd'hui Nayambi et le reportage que nous allons faire pour la procession mariale. Nous sommes aujourd'hui dans l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement. Nous allons bientôt aller rejoindre l'ensemble des personnes qui sont réunies au square du Temple et qui vont commencer la procession en l'honneur de Marie. Nous allons suivre tout le cortège dans les rues du 3e arrondissement, depuis la mairie du 3e arrondissement dans Paris jusqu'à arriver ici à l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement. Donc maintenant nous allons retrouver l'ensemble des personnes qui sont réunies au square du Temple pour commencer cette procession mariale. Bonjour frères et sœurs, je vous remercie. La fanfare kimbanguiste d'être là présente avec nous pour nous accompagner pendant cette procession. Merci mingi mokonzi pote osangisi biso lisusu na kati na esika oyo. Merci mingi pona feti monene tokomi na suka ya sanza ya mama. Sanza o mobimba mama abongisaki biso na nzoto pe na molimo. Na kati na balosambo na ba penitence pe na ba sacrifice. Yangwana lelo toye kopesa ye merci. Na oyo nyonso ye asali pona biso. Na oyo nyonso asali pona moko na moko ya mabota na biso. Yangwana toye kopesa ye lokumu. Toye kopesa ye lisusu lokumu po mokolo lelo ezali feti na biso ba mama. Mama mosantu, mama wa Nzambe, mama wa biso. Mama toye kopesa yo merci mingi pote yo mama ya yambo. Lelo yangwana na feti na biso ba mama. Toye kopesa merci. Et pas ya maman. Toye komi pesa merci pour na biso moko ba maman. Toye kopesa susu merci pour na feti monene ya Sainte Trinité. Bosantu Nzambe moko. Yango wana mokola lelo tozala mingi ya koloba te. Topesi kaka merci. Et pas ya moko japesi biso susu makasi. Tokokumisa ye, tokoyembela ye, tokobinela ye. Elongo na bakoriste elongo na fanfare elongo na bandeko banso na baye bakoki kokoma na kati na esika oyo te tosambela mpona bango tokumisi mwana Yesu Kristu oyo andimaki kosopa makila mpo te biso tobika mbula oyo ebeti ezali makila oyo mokonzi asopi mpona kopurifie oyo nyonso ya mabe ezalaki na kati na bomoto na biso ou bien na kati na mokili oyo yango wana na ngonga oyo toza na mingi ya koloba te tolobi kaka merci Mama Maria Mosantu.
idolâtrer. Maintenant, ce qui va négliger. Ma limite pour sentir dans mon côté, non. Et ça, la dort maintenant. Mais je me tombe. Tout à l'heure. Biso to yimi. Biso to yeke sonité. Biso to yebi azali maman. Na koto na se mokuna moko. Bobenaka Yesu yaya na bino. Maman na bino azali nani. Oloba kobana Yesu, bokilono ezali nani. Po Yesu moka lobi nazali na tata na mama. Po na suka na kuluze bisika pesa identité ya mama, so boye bate tata la mama. Na événement poseni na ino salubi papa, mais na suka apesa identité ya mama. Non, introduction na sali kona la sakene procession mariale ezali na kati ya liturgie, ezali na kati ya Bible. Bana Israël batambolaki na sanduku biloko boyebi sanduku ya pamba David abineli sanduku boyebi na kati ya ndenge nini likambo esala. Donc image ya mama kotambwisa mama parce que ezali na kati ya évangile ya Luc aprononcaki yango ke de génération à génération bakotanga moto esemo. Donc l'ambiance et l'amour et d'être dans la joie. On a maman et ça biso to inventer moté génération na biso to ça les yango génération otanga ye azali moto ese kasi mo mona donc c'est donc ba biso ki mangise Yesu alobi na ye ko jijete na ye ko benga bato na ye ko pesa bolingo commandement pesa so bolingo mama azali mama bolingo yango to 25 ba biso ba ki mangise baya bayembela mama badimi bayembela mama